Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. L'actuel régime au pouvoir a choisi volontairement et délibérément de s'écarter de l'identité, de la doctrine et de la philosophie générale, de la vision ainsi que du schéma tracé par son immortel fait Étienne Tshisekedi, mon maître, rejetant ainsi son œuvre, son combat, son héritage qu'il a renvoyé dans la poubelle de l'histoire. Ce régime est comme ses prédécesseurs, un régime contre les peuples. Il faut à tout prix combattre par des voies démocratiques. Au regard de tout ce qui précède, les résolutions suivantes ont été adoptées. Les résolutions du parti. Le MLP, parti miraculeux, renouvelle son engagement et son serment fait au peuple congolais de continuer avec les combats des partis Semery Lumumba et d'Étienne Tshisekedi Lumumba conformément aux principes valeurs, conformément aux principes valeurs et schémas tracés par ce dernier pour la construction d'une société libre et prospère. Deuxième résolution du MLP. Deuxième résolution du MLP. Le MLP, parti martyr, parti miraculeux, et son président n'ayant pas géré avec l'actuel régime de pouvoir, n'endossera pas un seul instant son bilan largement négatif. Par conséquent, le MLP informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'à la demande de son peuple et son attachement au combat de Lumumba et de Tshisekedi, aujourd'hui, il déclare se désolidariser de la paix de Congo. 4 fronts. Le front militaire qui est tenu, les fronts diplomatiques pour lesquels on vous a donné les éléments aujourd'hui, il y a le front judiciaire. Parce que pour tous ces enfants qui meurent, pour toutes ces femmes qui se déplacent, ça ne peut pas rester impuni. Ça veut dire que le moment venu avec mon collègue des Affaires étrangères et de la Défense, nous travaillons sur ça, on va collecter l'État comme en politique. On ne peut pas critiquer le commandant suprême en état de guerre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même vous, le média, vous devez l'intégrer. Il y a une directive du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui fixe la ligne à suivre. Et donc aujourd'hui, moi, je vois parfois l'ennemi utilise les canaux ici pour passer ses messages et nous infiltrer, s'aimer la division comme ils en ont l'habitude. Et donc, c'est aussi cela votre devoir patriotique et comptez sur nous pour vous apporter les informations comme nous sommes venus aujourd'hui en toute transparence. Mais les informations opérationnelles, les informations des guerres, on ne peut pas toujours les divulguer parce que cela peut être utilisé par l'ennemi. Et malheureusement, on voit parfois des images circuler des militaires au front, parfois qui ne sont pas authentiques, parfois qui sont faux, mais tout ça, vous devez faire attention pour nous appuyer pour qu'une fois, pour toutes, nous puissions en finir. Nous, les forces armées, nous avons choisi l'armée pour vous. Nous avons laissé nos familles
loin pour vous. Nous sommes blessés pour vous. Nous mourrons pour vous. Nos vies sont vendues pour vous. Nos enfants ont changé de statut. Les orphelins, nos femmes, le veuve. Pour vous, pour toi, Congolais. Au retour, le respect, l'encouragement, le soutien. Rien d'autre. Accompagnons-nous. Nous mourrons pour vous. C'est pour toi que je suis devenu blessé. C'est pour toi que je laissais ma famille. C'est pour toi que j'ai choisi le sacrifice suprême. C'est pour toi que je passe nuit dehors. C'est pour toi que je ne ferme pas l'œil. C'est pour toi que je suis sentinelle du Congo. Du respect. Du respect et de l'honneur. C'est pour le Congo que nous mourons. Grâce à nous, le Congo est là. Le respect et l'honneur. Vive FARDC. Vive la République démocratique du Congo. Vive notre population. Chers finalistes, la réussite, dit-on, est le fruit du travail, du courage et de l'intelligence. Tout au long de votre parcours scolaire, jusqu'à cette étape ultime de l'examen d'État, vous avez travaillé dur et vous avez fait preuve de beaucoup de courage et d'une intelligence vive. Alors laissez-moi vous dire que vous possédez déjà la formule, la meilleure, pour réussir et surtout pour rejoindre la grande famille Excellencia. Pour cela, il vous faudra une parfaite concentration pendant ces épreuves. Puisque dans le programme Excellencia, il s'agit de l'excellence. 85%, c'est le minimum pour être sélectionné au concours d'octroi des bourses de ma fondation. 85%, ce n'est pas rien, je le sais. Mais la bonne nouvelle est que plusieurs avant vous l'ont fait. Et je ne doute pas un seul instant que vous en êtes également capable. La vie est une course d'étapes. Remporter celle-ci et embrasser avec sérénité une autre étape, celle du monde universitaire. Je vous exhorte de continuer, de vous façonner avec persévérance. Il arrivera certainement un moment où vous vous réjouirez de merveilleux résultats obtenus. Engagez-vous donc dès maintenant, avec assiduité et foi en vos capacités, afin de garantir votre avenir et faire partie de l'élite dont notre pays a besoin pour son relèvement et son émergence. Bon travail et que Dieu vous soit favorable. Lelo na kati ya ville ya Kinshasa, population bazali ko vivre na ba réalité mususu neti kaka tozali na kati ya Kinshasa te. Awa tozali na commune ya Nsele, na quartier Badarade, na district ya Chango. Na coin oyo ya ville province ya Kinshasa, batu bazali ko vivre na ba condition moko ya mabe makasi. Ya liboso, Badarade oyo ezali enclavé. Bazali na banzela ya malonga te. Pratiquement banzela eza te. Ba habitant ya awa pona kokende musala to kobima, il faut batambola makolo na distance moko ya mulaiti na mikonga po bazwa transport. Conséquence, awa vie ezali très cher po manque ya transport oyo ekoki ko assurer trafic na coin oyo. Bazalaka kaka na mai ya forage, bino moko boyebi mai ya forage, il faut kozala na mwa mbongo. Difficulté nini ba parents bazali na yango po mikolo nyonso il faut ba débourser mbongo po na kozwa mai. Courant kutu ezalaka te, conséquence ya liboso ya kozanga courant ezali nde insécurité. Voire même awa bazalaka na bango pe na wenzete. Boyoka bango ndenge balobi. Ba difficulté belé papa na ndenge otuni na merci. Nzela na biso na no ezaka te biso tuza après wana aéroport. Mais courant ekomeli biso te tala seta kuna banture biso awa mikona kutuna courant.
biso koto courant ezate c'est beau trouver un normal ezana ngo kutu normal te nzela ngo kutu peta nzela ba mitu ezoleka nzela ezana ngo kutu ka mabe pe kaka ngo wana to sengi na bino ba konjugo ba o ba liboso bosala pe po biso koto bo peto zala pe po ezana ngo ka komina ki awo to sana madara papa souffrance mai pasi transport na biso pasi donc tozo kemba toyebaka te mboka munene boye leta soki ayebaka mboka oyo soki ayebaka biso te toyebaka te leta ayebi biso tozo souffrir tala na mwa wenze yango tala mandalala nteto mbula so ebeti mwa mopepe nyonso ekei mwa biloko ezotyola nzela bamituka ekokota awa po eya tozwa transport awa place okozwa transport tokendaka transport tina ntre kuna toke kozwa transport 2000 okende boulevard 2000 koya boy 2000 mwa biloko sombi muke po okozwa porter bazokima mabulu mituka mwaye kote ezate mboka eza munene papa to souffrir batalela biso bilikambo oyo eske leta yebaka biso to ayebaka biso te mboka munene boy na bana mai pasi kura pasi besoin na biso ezali basalela biso nzela batiela biso prince bakotisela biso kura mai tokomi ko bika mai baye ko tela biso ebongo kura na prince balabala munene boy mituka kwe kota oye souffrance to souffrir papa leta tali la biso likambo tela biso prince transport pasi okenda wo dépense combien tozo sala pascal ya poto zo 1000 francs moto po mema yo moto po 2500 ozana mwa koli opesa 4000 atozo bondela na 3000 akozwa te ba mona biso lokola sokini to souffrir papa bon pona koloba na bango basengeka kokuma awa basengeka kokuma awa po tolobela na bango makambo oyo tozana yango awa oyo eza kopesa biso pasi oyo kopesa biso pasi soki bakomi bakozwa ba plainte belé pona quartier na biso badarade. Merci beaucoup papa. Ah oui, bakonzi bomoni pe boyoki cité ya badara oyo bazali na besoin na bino sikoyo natanga ba élection te mboko oyo ba nini kuna ba pasa kuna ba tete prince na kura mais oyo mboko madaleza munene ke kuna penza yo ba prince ko uta na zamba kuna ba hotela bango prince ba ko biso awa bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde a kozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango nde ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babingi ya kitoko makasi babingi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kimaki kaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité
il faut toujours Beltesco pour yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba ou tabatango ebele o toloba kité tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Na bitambola tambola ya lelo micro ya KNB News ekitaki pona kotuna soki mobali na kati ya ndako asengeli kolakisa mwasi na ye salaire oye aganyaka. Non, pourquoi ils ont mon salaire par rapport à quoi? Moi si un locataire mon équipe là. Sur ça moi soangai na boité na kobala pe moi si na leti libende wangai. Ba salaire nga so ba 7000 francs, mais 3000 francs na ngoye bati. Pour moi ça locataire à mon équipe là. Normalement, vraiment, dans la logique, au Bali, na relax moi si salaire. Parce que ceux qui n'habitent que dans l'axe moi si salaire, ils ont le droit de payer TT. Qu'ils appellent un jour au pays, on n'aime pas regretter. Kasi po parce que ngamo na lakisi mabe, po ils ont le droit de moi na mukie. Soko mesanise ka ke chaque jour ke alia kama tembele yo mesanise ka missioni bo mukolombo ngo ezalate. Mais normalement to koma oboya ko laksania sopona nini. Ko lingana ezan to lingani teke na musuni me na mutema to ebanite. Pesa pe na basi misupe ba yaka na ba komba congé quoi. Obali me abeti pe buso bondimite. Biso to mona ngo lelo. Mutalaksa moi si bambongo nyonso asuduka ke ne musala songa be moi sa su nyonso akei. À parvenir même ici au Sundula même si nabana asuka ka oyo balakisa e pa mobala kena yango lelo to momo na ba père ebele ba komi ba yele la likola basi po ba mi pese ba confiance il faut ça basi le ba tikala na rien donc normalement logique tant on a $100 il faut na maele yanga mobile po biso tu mibali to anene moko te po ba zo ba pe bazana bango na ndeti ngana maele o yanga. Si on a $100, on a pas madame no l'accès de $40, on a mon année dans la journée, on a la maille ne doit pas s'en combien. Mais jamais que na goya que $100 ni a son dans une journée dans l'accès à moi si. Pour $100 on a tout, son on a bien l'accès. Non, c'est que mbula ninga na wosunga libota na nga famille na nga. Pour encore ça ka demande mabe na katsana ke yatika ne bele, yo tikala ya mukesko ko sunga libota nondeni. Quand pesa moi si salaire ko yebisa moi si salaire nanga eza nango mabete po azanzo tunanga to balana mais est-ce que na kati ya libalo na balana na yo wana to sala d'abord alliance ngana yi est-ce que l'état ayebie na kati ya mariage pour to sala mariage comportement nini moi si après la mariage officiel par l'état a commis qu'à afficher après cet mariage. Parce que basi alors ba komi comment la question ko c'est na moto alias c'est que yé a komi na makoki nyonso yo za mubali ozana loko mususu ya yo ko lobela ite amoni na ta komi odesi ya ona oloba ke ponanga na moni comportement komi ka affiché pananga salaire na zozo chaque le 30 na zo ka 30,000 francs na République démocratique du Congo tozalilo na ye na ndako mama moni 30,000 nde ba simbisinga nde ba futinga na salaire nanga 10,000 euro eta mumbali. Il faut na na poche pour les loto lobi na ebi moto moninga na kokuta na ye moto moko akosenga ngamo eloko pour na sala moi dépasse. Ils attaquent er no sonaka basenga moi 10,000 moi 500 francs pesa ngamo 500 akutuna nga mituna ebele. Zwa 20,000 na kati ya 20,000 oh moi 10,000 bomba to ebite soki mbule kobeta lobi tote moi 10,000 oh sala provision na kati ya ndako to yebaka kolia. Gérer yango. Moi si mubala azotoka azokende kuluka Yesu ko lokola mesana makambo ya kotala baningane na ba abandi kuzwa bambongo ana tozo mona yango awa mubala apesi mbongo kendo sala wense azwi mbongo akekobeta winner mubala ya azungi kuna maboko pamba zo kansala mama natika kimbongo sala mbongo tikaka ekoya kibana na yo boye bayiba kinga mbongo makambo ebele surtout basi ya biso ya Kishasa oyo lokola bazolata ba pantalon ebele awa mayolo bela ile susu ezate ponanga na kopesa mbongo provision oyo zo salela na kopesa mbongo soko za na posa mwa mbongo ndenge ba pesa kama sike na ebite soko za na posa kosoba biloko nana ndenge na yo mususu na kopesa yo na kati ya compte nanga soki nafuta maka 50,000 na kolobela kana munoko bafuta kanga 50,000 mais po nanga na longolaka 20,000 30,000 wana ndeza mbongo ya ko sala makambo ya ndako nyoso parce que na ebite bilamba nga moto na osomba
oza olingi kotonga kokanga suki nga moto na osomba parce que soko okangi suki nga na yebite tokopotana nyonso mwasi aza redevable ya koyebisa mobali ke naza na posa eloko tel naza na posa eloko tel mais soko okumi kosomba biloko yo moko nga na yebite ozozwa mbongo wana wapi epuis basi ya lelo bakumi mpe kosala te mobali akumi konyokoma ke koluka ye atikeli na ndako awa kosalaka kindumba mpe aya mobali azala esclave na ye mpe lisusu kuna kubuta na ye kuna awuti na baa mobali akumi eloko moko ya pambe pa na ye soki oza na kati ya ndako mobali azozwa charge na yo azoleso normal ozolata bien makambo nyonso azopesa yo makambo ya salaire na etali yo te mpo biso lelo basi soki mbongo ekomi na maboko na biso ata ndeko ya papa aza ya kobela soki alobi pesanga ata 50 000 nasunga famille akobimisa te ekokoma bacomplication papa aza na raison nga mpe nazaka na maloba papa toloba lisusu nini bino moko boyoki ya Kinshasa eleki partout.